Dans makambu, il y a développement, en tout cas, je pense que c'est important makasi kopesa pesa pe ba jeune moi responsabilité kopesa pe bango confiance parce que les lombo cannabiso ezo souffrir mingi parce que tokanisaka ke ba solution ekowutaka libanda bato ya libanda nde ba expert na mboka na biso moko toyebi koleka mutu nyonso. On dit toujours que l'histoire se raconte bien quand mukolo histoire nde azo raconter yango, mais pas quand d'autres personnes racontent notre histoire pour nous po bakosala yango na basentiment na bango, bakosala yango na bastratégie na bango, na baintérêt mpe na bango. Mais quand c'est nous qui prenons le dessus, on aura plus de chances de faire quelque chose de constructif. Et donc, en tout cas, c'est le moment de donner vraiment la parole aux jeunes et de l'importance que ça la paix suivi. C'est vrai, tous les jeunes, mais nous avons des idées, tous les makasi, tous les mayele nyonso, mais il faut la confiance wana parce que tous les monde mikolo génération ba milliardaire mikolo ezaka ba jeunes. C'est pas que pour la milliardaire, il faut pas total ba âge moko très avancé, non. C'est parce que na bamboka misusu les gens ont déjà compris que les jeunes sont plus créatifs et ils peuvent faire quelque chose. Donc voilà, biso peto pesa bana na biso moko confiance, tokenda kotanga pona ni. Tokanga te po après kotanga bofanda na bandaku, bokomika bato misala ezate eloko tangela yango tende ozosalela na vie, ozala na otanga informatique. Par exemple, pomboka eza bientôt komi na de menuisier. Otangela ki docteur, mais omoni ke na suka ozwika kope moko ya kimécanicien yango ndo osali. Tout ça parce que désordre eza makasi, on ne veut pas donner à ceux qui méritent ba place oyo bakosalela ba responsabilité o batangela. Donc c'est un peu ça.